Tomiko Sanabisote. Mouto atikali na bâton, ya commandement, ya sap. Et ça norba de Paris. On s'en a pas preuve. Nazan n'a pas preuve. Prouver biso. Non, prouver bino pourquoi? Non, prouver yo noir sur blanc. D'être sûr de dépasser combien d'années pour na sap? Ah, dans l'année Zébélé, hein. Dans l'année vraiment Zébélé. Après, combien pour na sombe lamba? Pour na sombe lamba, à peu près 8 000, 10 000 euros dans l'année. Blouson on a bêti. Il y a un port. Il y a un manteau, un manteau. Voilà, il y a un blouson. Ils ont un manteau, mais blouson. Ils ont blouson. Ils ont manteau. Ah, manteau. Ils ont manteau. Manteau na bêti. Pour les lobes, vient à biso bakenda. Ceux qui n'ont pas tiki, n'ont pas défendre sous bango. Ceux qui n'ont tiki na minitio, n'ont pas défendre l'île. Parce que nous ce qu'on a eu awa. Est-ce que des gens y en bas ça perd à l'île? Donc on a valoriser l'île. Donc bango ba fandaka na ba coin na ba exotique na ba canette na bango ba 2 euros ba lobela makamba bilamba te. Ceux qui balingi ba lobela bilamba ba longwa na l'île ba ya awe pa na yo en tant que grand journaliste yo za muta vérité. Si. Donc ba ya awa ba lobela ngo ba lakisa. Pour ndima bango ke baza ba saper. Net zo mona sac oyo. Ya Louboutin. Yango. Omoni sac ya Louboutin. Et ça valeur à 2000 chaba. 2000 euros. Ah, papa. Bah ouais. Yoza mutatembeti. Kende na magasin, talango, romona. 2000 euros. En tant que dictateur de la SAP, il faut la changer. Na roti la boité. Ah, c'est solo. Donc, il faut la prouver. Il faut la prouver, bango, que na yé vraiment n'enge mobile yaka. Pour battre les carana plateau, oh, bah le bar n'importe quoi. Mais yo mo sur au moni que naza moto oyo que na yé ko prouver na biloko o isa vrai et pas na yo. Bien habillé pour la deuxième fois. Ah non, incroyable quoi. Vraiment incroyable. Merci. Pour la deuxième fois. Merci. Et grec comme toi. Merci. Yo yebisanga congolais nini. Oyo ba nominé na France. Ya sa père. O ba ganga batunyo so tanga, batunyo oyo bando tangela nga moko. O ba nominé na TF1 ou yota la émission ou ba nominaé nan yeb sangay non le bon non si solo ezako tu débattre yeb sangay ba réalité ni yo ekomela yo pona mamba bilamba et botula ba jaloux moi ça tikanda ku bien jusque là non je ba blessité par mborolata donc oui nazana ba jaloux neti Petit Aubin qui 62 ans. Asta déjà, comment il fatigué, taureau sans allure. Afin dans la Valencienne, moi si na bengana qui est à Lille, Mikolo yo azana Lille. Tonga komi na Lille, Joana, Petit wana, il y a 62 ans, a inangai donc ya likambute na yebi yo kutute sugindengeni. Yo zona âge ni pour azala petit non. Ben aza petit, norba aza moto tonga na nataka France. Makambo ya bandoro sala na idéologie bandoro sala à l'époque moi j'étais encore étudiant à Lille mais na bandoro landae apesa ngai posa en tant que jeune ya Rolandae yango moni pourquoi na landae parce que aza le seul sapeur oyo abimisa na mokili mobimba pour être sapeur il faut un code vestimentaire. Pour être sapeur, il faut avoir des principes. Pour être sapeur, il faut un permis, il faut une belle voiture, il faut un nandaka bien, il faut un propre partout, il faut un nandaka ya yomoko. Oui, na yebisaki bino na kati ya Paris, na Aubervilliers awa mubimba. Mbisi esalamaka kaka na Galaxy Mambo. Ata ukei suka uzunga na Galaxy Mambo. Petit histoire ya mbisi na kati ya Putu awa. C'est la Galaxy Mambo. Papa mama, olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers Oza Mobimba. Ah, restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Eh, tala poisson, tala nde ba bimisi yango. Tande ba nyengeli ya matungulu.
kitoko yo wapi ekei Saveur, savonnier, savigné. Biso na aussi sangonga moko. Fona benga bat misusu. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. La vérité. Et l'adorateur musique cover. Tango mokili ebuyaka nde tango lola etotolaka tango mokili efingaka nde tango lola etombolaka nalingi Yesu bayeba kombo ya Nzambe na ngai Nzambe oyo abenga ngai nasalela otabo mwana na ngai nalingi Yesu bayeba kombo ya Shilo na ngai Nzambe oyo mpona ngai nasalela otabo mwana na ngai. Bonjour fidèles internautes, soyez le bienvenu dans votre émission sur la vérité, émission Oyoto et la Rabino, vérité en face comme d'habitude. Merci pour la confiance. Merci pour la bandeko bozo s'abonner, merci pour la bandeko ba s'abonner et puis la bandeko no bo s'abonner s'il vous plaît, bo s'abonner na chaîne YouTube d'Abisso sur la vérité, place Oyoto et la Rabino, vérité en face comme d'habitude. Donc so s'abonner au raté rien. Bo s'abonner parce que tu banda ba débat analyse mais à live. Donc bon le en direct, c'est-à-dire il peut de retour la Rabino couper sa point de vue dans la débat ou analyse autour de mon colora sujet. C'est-à-dire faut se connecter, se brancher et c'est s'abonner. Oza na kati na biso, oza ami na biso, oza ndeko na biso, oza famille, to sala makambo ensemble na bino. To banango bientôt la semaine prochaine déjà si Dieu le veut. To bana analyser débat na oza nga mo te bomo na pe ndeko na biso ser na biso Lisette Fongi, c'est-à-dire yé tout ne banda bangola chroniqueuse qui se respecte. C'est-à-dire ça serwa se respectaka. To travailler na débat on a analyse, oza vraiment concept bien na promettre bino bomo na semaine prochaine. Mardi ou mercredi, tu quoi, tu vas lundi soir, tu quoi, tu vas donc bandeko aux opportunités pe grâce sur une émission na mkola lelo, bo s'abonner na Facebook, na biso bo s'abonner na YouTube parce que so to bandi aux moments connectés. Lelo to na réel président yamba PM de la SAP de Lille. PM de la SAP de Lille. To me code qui na SAP et puis to soigner musique. To ça l'émission moko vraiment vous allez vraiment ouvert na marabébélé parce que PM ça peut ouvert l'esprit. Aïbiso SAP, Aïbiso intelligence et sagesse, et puis du chrono nango, Aïbiso range. Tout me consola, tout sauf avec PM de la SAP. J'ai dit bonjour, bonsoir. Bonjour Meg. Bonne santé PM de la SAP. Santé calme. Na système amboka kandengezala. Voilà, bisomba busto ya mbio, toninga toyeba o kola wapi obotama wapi. Bon. Premièrement, na botami na kin na bandal mais na koli sikoyo na salon lemba salon. Ah, au koli na lemba salon. Ouais. Voilà. Le loto yambi était que sa père était que congolais aussi. Nani a pesa goût ya rolata boy. Bon, batebele ba pesa nga goût ya rolata. Premièrement, ils viennent nga kin kesere menea pour naza déjà nazalaki pe naza toujours ngaza victoriette mais ngaza kesterien
Très donc ba kesterien baza batu oyo makila kester za kati na bango. Si. Donc après wana papa Wemba bakulutu na biso likolo Estervo Seigneur ko c'est lenganti oyatika biso pe asonam bango tu batika biso pe asonam na bango. Bango ndi bapesa nga gu wana to nazaki petit na otala na loba un jour ceux qui na koli fona lata neti bango. Voilà, lelo comment olata c'est oza sûr ozolata neti bango. Oza sûr nengo tsholoba na maloba no moko ceux qui okoli obanda kolata neti bango. Lelo oza sûr que ozolata neti papa Wemba. Oza sûr ozolata neti papa Venebiso King Kester. Oza sûr. Oui, parce que aujourd'hui lelo on a commis ko défendre bango. Premièrement, je ne pouvais pas commencer, Nabandagi déjà, mais je ne peux pas commencer l'émission sans remercier ma partenaire Nangaï officiel en tant que PEM de la SAP, le fournisseur de la SAP Nixon Mawete de Lille, l'honorable Onos Limbambe, prix Nobel de la SAP, président Tosh Toshona de Lille, Yao Yangwana, ingénieur Kumbi Malosa Claude, Papa Nabeni, Mobile à Tcherbi, le Fonds monétaire international Malolo na peso bambo tebele donc mig sokoza na posa ya bade fiso mbongo au commune à Lille au bengi Malolo au pesa au nyo soza na au delà il y a 20 000 euros. Voilà, donc elo on a lingaki na remercier bango pour na au nyo so ba sala pour na ngai yangwana. En plus les millionnaires Hervé Falanga, les patrons des restaurants Afro Meat, donc so komi kuna donc Yamemi Dubaï na Lille, donc azana mbonge bele tara na benge millionnaire chaque émission so sala soki ko tan kombo na yomro wana mona déjà ando bois que l'homme systématique yomro benga oba vraiment il faut tanga kombo na Hervé Falanga les millionnaires de Lille. Bon batwana ba pesa ngai ndenge to loba awa pour na ba vie na biso ba King Kester mené à lelo na komi ko défendre bazasuute biso ba oyo to komi ko défendre sikoyo SAP na ndenge ya vrai ezate ki biloka faux yango na elio siko biloka vrai yo en tant que ozali grand journaliste ya Paris po yo na minute yo muto kangi Paris mobimba yo ndie sikoyo okutala so eza ya faux to ya vrai po to zana ba saper mususu ba comment baza ba saper ya ba TikTok ya ba réseaux sociaux à distance à lati mwa bor na e bazo filmer à distance au moins on est mais awa na elio siko preuve à l'appui o batu musu ba lekara bazo le basoki n'importe comment mais awa na elio preuve à l'appui que ozana droit ya retoucher au simba ya otala so eza ya vrai to ya faux. Au répondre de bisoté question ambition oza lelo ko lata neti Kester bana ko lata oza sûr. Oui lo nyo oza sûr bongo ke oza lata neti Kester et là parce que biloko nyonso o vient na biso anda robete za biloko vrai lelo ngape na yesu na biloko ya vrai via bandoro lingate ke otelema na biloko faux si yango moni siko ke ngai ataki descendant na ye kesterien na ye siko na biloko ya vrai pour via na yo yebi azaki mutabuda ko sakana terre azaki preuve à l'appui au moni Weston aye na ngazo l'action na plateau Weston abike oyo aussi longtemps mout adversaire oya na ngote na continuer toujours kola tango pe akufara na ngoyo monaka azaka na adversaire te. Est-ce que on peut expliquer sur SAP c'est quoi? SAP nde la taraboye SAP c'est quoi? Pona yo SAP la kisini SAP kozala saper donc kozala saper ezali eloko moko ya ezana nous inné eloko il faut botama nango. En plus c'est là il faut ba prendre yango ceux qui va prendre ote wandola teneti clown ndenge batu musu balata omoni donc elizelo ko nga na botami nango na koli na batu oyo balakisinga yango ke ozala propre ozala bien olata biloko ya vrai olata te biloko ya Turquie to ngwanzu to Chine to ndengeni donc yango wana sapologie. Alors donc ozala saper faut lata biloko original il faut lata biloko original okosa batuté. Donc eloko nyonso yo rolata il faut zana prix nango et mutu amona yango na ye nango siko preuve à l'appui pour omona pour ba saper ba oleka awa ba oloba loba vague mais bazoya nango ti ngana yo
okosa biso te. Na okosa bino te parce que makambo nyonso ezali internet ezali bato baotala biloko na ye nango baprix oyo na kopesela baotala na internet bakomona yango na baboutique bakomona prix oyo na kopesela bango yango prix wana ezali. Yo ozalaka na Paris te? Te nga azalaka na na Lille. Ouais. Oza na Lille. Lille eza province oyo nga alingaka mingi na pe na bato ebele na Lille. Bandeko na nku bavandaka na Lille eve musunga ikapa na mwasi na ye Suzi Nzau donc bango baka na Lille kuna bamaster ebele na Lille ba Jacobi bandeko ebele bazalaka na Lille kuna bandeko nanga nalingaka mboka yango mingi mais oza saper ya liboso oyo nga na yamba na émission na ngai auti Lille na Lille kuna mpe basaper baza bon na Lille basaper bazali mais baza mingi te. Donc nazalaki tant na ye na Lille na 2009 na fréquentangi bango na bandoko mona comme si qu'ils étaient des sapeurs. Mais au fur et à mesure que nazalaki na bango na yo mona ke ils étaient pas des sapeurs. Donc bazalaki bato bazako se prétendre d'être sapeurs mais bazali ba sapeurs te parce que bawandaki ko s'habiller n'importe comment. Yango moni na se retiraki vers bango pour na kinde siko sala PEM de la SAP de Lille. PEM de la SAP de Lille. Oui. Sur la minute, on va saper etikali banane. Yo comme tu as saper na Lille. Te na minute yo ba saper bazali. Donc banane par exemple. Na rotangelo neti Bobo Japon. Il peut saper. Oui. Saper. Donc bazali mwebele neti tout ce mbumba lisoe asa saper o ngai en tant que PEM de la SAP na validaki Fisto Kenga saper na Kendall Bilele la haute couture azo défendre mikolo yo ya kosakanate na Lille. Donc 4 cas batu bazawana yangwana. Ndeti yo bo dépassa combien d'années pour na SAP? Ah na année zebele na année vraiment ezebele. À peu près combien pour Nosombe Lamba? Pour Nosombe Lamba, à peu près 8 000, 10 000 euros dans l'année. Vous gagnez combien déjà? Ngande Zaboué, ngaz électricien, naza agent de maintenance, na gagné déjà au-delà de 2500 euros par mois. Donc naza na facilité, il y a Sombe Loko, na Sombe Loko tous les mois. Nazalara, ba footingai, na moni loko mora bien, na économiser. Moi 500 tant que na prix wana ou na monelaki na sombi na bombi. Donc système wana osala lelo toza souté système o ba vie akala o banda ko sabiso il faut ça la chèque il faut ça ni lelo e commander sikoyo okay il faut caillou gêne saper il faut que des cailloux au gagner mbongo na sieur na yo po osombelo o ezana valeur. C'est très ke osombelo ko zo défendre on etinga boye na ye awa biloko tout na sombe za sieur na nga ya musala o ngana osala attaque agent de maintenance ole na kende na kino sala ba chèque biloko moko bongo o ezangiti na ke mbila za na sima nao wana ce sont pas des sapeurs ba sapeur ndé ya vrai il faut ozana métier ozo sala poto za na mboko poto ouverture ba pesa on pona mutu tout OK aroki ko sala pour o gagner vie nao voilà. Kolata boye pe botela pe ba jaloux peut-être kolata parce que kolata air moko botara ba jaloux air moko mona na moi c'est na parler bo se comprendre et souter mbongo nyuso ki na bilamba projet parfois ezate ba réalité ni e komela yo pona mamba bilamba e botela ba jaloux moi ça tikanda ku bien jusque là non je ba blessité par kolata donc oui nazana ba jaloux neti Petit Aubin qui 62 ans, a déjà cowboy fatigué, taureau sans allure. Afin d'en Valenciennes, moi si na bengana qui est à Lille, Mikolo yo azana Lille. Tonga komi na Lille, Johanna Petit wana ya 62 ans, a inangai donc ya likambute na yebi okutu te soki ndengeni. Yo zona âge ni pour azala petit non. Ben aza petit, aza mukolo mais aza petit n'esprit. Ngale qui est na idéologie na indusa. Donc petit wana soka fandi azana batu na ye ba démon de contrôle na yo bisu bazaka na Paris ole ba s'occuper na ba na bango na mibali na bango mais ba s'occuper aga na ngai
moto aza na talaka mig moto aza na Paris mais azolandela ngai tina lili nakotaki wapi na bimaki wapi donc atia bato na ye mpo balandelaka ngai donc baza baesclave na ngai na nsima na ngai makambo nazoloba Jelo Mazareti de Bandal Guylaine Malumba ayebi makambo oyo Mima de Lille mwasa mulai ya mbinga mama abotela biso mwana kaka moko ya mobali komone Shilo napesi yo mbote bisiko ozali Bibi Shindano mama na Noah na Yohan napesi yo mbote bayebi makambo nazoloba donc afandisa bato na ye na bisusu bazaka na Lille neti petit moro boye ayaka na ba voile ya sénégalaise atia pe nakati alandelaka ngai nasala bango rien petit wana fanda petit wana fanda alobelaka ngai na ndenga fo donc petit wana aya tomona ndenge aya na ba voile en tant que musulman mais lelo yo lile sukoli emo elongi petit wana akoma koloba soki ndenge nini mais makambo nazoloba Pichen Makela ayebi makambo nazoloba je le salue à passant nalobaka déjà makambo pas déjà il y a collègue nayo Patrick Manoka je le salue à passant ayebi makambo et bomela mabala te bilamba te et bomela mabala te naza posé bana bazali makambo tu eza nango pepele mère pe na pas comprendre ne a comprendre ngai facilement nengo dépassa trop pour na bilamba bon moko ndenge ezala ke alobaka o pourquoi ozo investir na bilamba mais comme ezelo moko eza na botama nango eza iné donc na kotika ngote pour lelo ba vina biso bakenda soki minga na tiki nani ko défendre sou bango soki na tiki na minute yo nani ko défendre Lille parce que nga mutu siko na ye awa est-ce que des jours yamba sa père ya Lille na mutali boso donc na ye ko valoriser Lille donc bango ba fandaka na ba coin na ba exotique na ba canette na bango ba 2 euros ba lobela makambo bilamba te soki balingi ba lobela bilamba ba longwa na Lille ba ya awe pa na yo en tant que grand journaliste yo oza muta vérité si donc ba ya awa ba lobela ngo ba lakisa pour ndima bango ke baza ba saper. Voilà le to yambi yo mo boye o défendre bango bien ce qu'on do lati boye o na makolo lati zani oh déjà yo mo ozomona déjà Louboutin j'ai bon déjà il y a nouvelle collection eza nini eza il y a nouvelle collection il y a année 2022 voilà donc ils ont la valeur à 1800 bon na lati parce que ndi na telemi boye na lati cher. Combien à peu près boro 1800 boro à l'icolo yomozomona et ça valeur à 400 500 donc ndina za awa na rotelema non ça à l'aise donc c'est ça on a tranquille donc yango yo pour bango balinga la vérité yomozomona Christian Lacroix boro eza déjà na 800 mbatio apamba 800 Christian Lacroix yango yo e balukaka e komaka donc elongwaka donc malembe olongola na micro malembe kolongola note s'il vous plaît voilà olongola na micro côté c'est bon voilà donc c'est bisoko elo la chemise wana Dolce Gabbana yo mo mo da Dolce Gabbana ils a déjà la valeur déjà il y a 350 euros lich wana Dolce 350 euros les original yango na ye na ngoti na ye na mobimba po yo okosimba okotala komona ndenge na telemina do na te makasi donc les collection ya lich wana Dolce Gabbana collection et ça 2022 et ça nous on a bêti à collection 2022 donc continue blouson on a bêti yo mo ya empor yo manteau blouson voilà yango blouson et ça manteau be blouson et ça blouson et ça manteau manteau et ça manteau manteau na bêti yo mo on a déjà Armani et ça Armani et ça valeur à 1500 chaba 1500 euros baza na ngote oyo okuta ngo pa mutu moko te mutaza na ngote na Lille mutaza na ngote na Lille mutaza na ngote vana no kasi vana donc yango vana no tomoni oui que watu wote la biso na habité donc tout ba collection 2022 tout au collection 2022 yo moko zomona na ye awa na biloko tout marque préférée les arani vous en mourir parce que sans ba griffe mais ba saper biso ne to yebe ba saper ba congolais ezala moni ti Cyril Kina fumu mbango yala taka Moschino
Nikes Baya Kalatara, Yoji Amba Moto, Trésor Ngando, Yoji Amba Moto, Patrick Emeka Ezara Hermoro, Vexas, Mona Hermo Balenciaga, Mona. Yo marque préféré na yo Ezara Nini. Bon, ngai ne zaboye collection sur bima sika, so na sepel nango na resomba. So za saper resomba collection nyonso oya bien ko bima. Donc un vrai saper azarna collection te parce que so zarara ke muta chachi wando peka chat ti oke nango ti wapi. O mona te ke wando betaka monotonie. Ya moni sko ngana elio sikoyo ba griffe tout oyo zanango poso romona ngo. Yo mo romoni na na ba griffe tout yo mo romona ke na sangisi ba griffe tout oyo zanango poso antake poso s'appelle fois la mutu mo ya mutaza ouvert. Mutaza ouvert na esprit na forme. Okola ta teka eloko moko no kangama nango. Ya moni vie bakula ndo. No fixe sona comme Linette déjà nous moni boye et ça en valeur à 550 €. Voilà. So tali au monango yango eza vrai tchatche yango so tali au mona catalogue nango yango ezali livré nango yango ezali so tali ni nango yango ezali makamutu ezali donc yango wana neti zo mona sac oyo ya Louboutin yango omoni sac ya Louboutin eza valeur à 2000 chaba 2000 €. Ah, papa. Bah ouais. Yoza mutatembeti. Kende na magasin, talango, romona. 2000 €. Nouvelle collection Louboutin. Ah. Mais oza mutatembe. Tala. Et bon, Robin Ango, ebisinga, pem tela sap. Ezandeni. C'est vrai ou c'est faux? Yo bioko sarate, oui. Non, ça pourquoi? Non, ça pourquoi? Yango na siko yo. Bato baleka, ba kosaka. Neti mutu moko alekaki awa mikolo oyo ayaki okosa yo soki na babalansiaga soki nde nini mais boro oyo kaka boro oyo esomba combien de balansiaga boro yo lingo boya VH. Oh bah vie on a déjà vida kala bato comprendre te vie na vida za retraité apema forme za na relève biso toye tozui relève. Viens on a vida kala boro yo moko loba ozani boro Weston boro beta eza combien Weston eza valeur ba 2 chaba 1800 2 chaba boro yango triple yango wana et bon ozani ngando a Kenzo yango eza combien eza 1800. Oh, nini, oh. Aux 2021. Ah. Aux 2021, merci. Voilà. Pour biso le bar vérité. Ah. Oh, vérité, hein. Oh, c'est la vérité. Mais pourquoi il soit à Ketchibidowe? Pourquoi? Réseau Zani. Donc, réseau Zali que bato ba yako ko saka makama bilamba. Oh, ki ba lobela makaba griffe moko na ili bongo skoyo multi griffe. Ah, multi griffe. Multi griffe pour mona net yo. Ozana na biloko na enango ozana iloko mo oyo sepe na kati après voilà o sepe na kati non sepe la po kabelango oh okopona moko na suka te bona suka pona nini papa era ngo émission sama et que les gens ndako photo 6 émission problème ezate yango biloko ezala makasi yango problème te so pourquoi pas peso komba ya PM donc PM ndeka na yebisaki yo tangu na ye na Lille na yo kuta ba faux saper na bulaki bandor lobela mama bilamba na s'approcher vers bango na yo mona ke o bandor la tezai yango te parce que au moni makamba forme mige mama forme za compliqué bazanga ke loro moko o ngala ndoro mona kati na bango bazanga ki code vestimentaire. Na code vestimentaire en bongo bazangaki na tali na bi ba ondo la tinti ba clown mutake na marché sombi forme ala tangwanzu asa ko se filmer ka yemoko à distance bato ba mona tende na lobaki ngo débit donc na mona ngo na bité so na sanga na bango na roye bande na contrôler bango te c'est pour ça que je me suis retiré na
créer une idéologie. PEM de la SAP, donc c'est-à-dire police militaire pour les faux sapeurs de l'île. Pour contrôler bango bien. Si vous contrôlez bango bien. Na contrôler bango, na bando kanga bango, en tant que police, yoyebi police akanga militaire, akanga policier. Ah, da héros ko lukanini. Ah, héros il fallait na caserne, na kangi yo. Temeke na kangi bango trop. Ba petit nanga o na format ki bango makambo, ya forme. Ba yebisi ngai non. Ba prendre bisus oyo, ba prendre bandimi ngai, ba yango ba linga ki boule, ba bité. Yo à partir lelo, aux sous PEM de la SAP, au commandé dictateur de la SAP. Yango sko lelo, à partir lelo et pas na yo, kombo ya PEM de la SAP et longwe. Au commis dictateur de la SAP. Na commis sukoyo dictateur de la SAP. Makambo na zo yebisa yo mige. Avocat Oscar Mobiaï, ayebi makambo. Avocat Mike Lokamba, ayebi makambo. Bébé échafaudage, Bebo Biongo. Donc, ce qu'on a l'échafaudage, ok, na l'île, et pas bébé échafaudage, au coup taillé, vous signez un contrat naï. BJ, service, Manda Kelly, n'a pas son mot de bisiko zali, patron ya animal. Bon, on va y aller makambo. Tout l'action photo, ils ont concept émission na bicho. Merci na passage na yo, na fauteuil jaune. C'est bien sûr qu'on a plaisir tout l'action photo. Et puis, tout me analyser photo na biso mbalina. Bon, avant l'excellent photo, en tant que dictateur de la SAP, il faut la changer, na roti la beauté. Ah, et solo. Naïe donc, il faut qu'on a prouvé. Il faut prouver bango que naïe vraiment n'engé mobile yaka. Pour battre les carana plateau oh balo ba n'importe quoi. Mais yo mo sur au moni que naza moto oh que naïe ko prouver. Na biloko oh isa vrai et pas na yo. Voilà, il y a pas de souci, changer en attendant tout ça. À notre salle, à dédicacer votre émission. Ok, merci. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles, Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Voilà, fidèle internaute, merci Nabandeko Balandarabiso, merci na Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle, partenaire officiel de l'émission Ivan Tumba, patron Nakati Onvex, les tout puissants juniors Bongo, Union européenne, Union, tout petit moti, moti na chancel Mbemba 2010, Nzamandambo, chancel Mbemba, merci, Gelor Kanga, international gabonais mais parisien, des fois, David Molinga, Falcao, monté mais Gladys Tambembo. Sibino Bambote Bozé Belé, ya Guy Baena, colonisateur de la SAP. Motema Yama Sylvie Baena, na kati ya Italie, tu peux chumbote. Roi Bilamba, na kati ya Angola. Kéline Tsumbo, Jeff c'était Paris, na kati ya Paris. Merci pour tout. Merci Mandeko tout Hollande Arabiso. 600 clim, na kati ya Kin Malili ya Congo. 600 clim Malili ya Congo. Très mystique. Merci pour la force. 600 clim. Venabiso Jean-Claude Mabanzo, Mbongo contre Mbongo. C'est-à-dire Mbongo plus Mbongo, égale Mbongo. Africa Center Business. Il y avait un biso Jean-Claude Mabanzo. Masteranga Marcolino d'Aroma. Motema ya Clarisse. Motema ya Clarisse Lupengi. Motema ya mère na biso Clarisse Lupengi. Mère à Pembe. Marcolino d'Aroma. Motunanga ina pesio bambote. Na mère na biso Clarisse Lupengi. Mère na biso ya Pembe za Pembe. Puis Patience Mukendi de longues jambes. Sœur na biso Patience Mukendi, c'est-à-dire de longues jambes. Tu peux sibino. Bambote, bozé belé, bolanda biso, assainissement, bozé belé, oxy. Lorenzo Ndeni aussi, basango Lorenzo. Lorenzo Mwamba, tu peux chombo, tu peux simbo, on a Franck Kamalanga, les barons, on a Canada, tu peux chombo, tu es bino que Académie Saint-Damier, et Zoya avec Fox, tu as une nouvelle publicité, il y avait une Jean de Gama, John de Gama, John de Gama,
tonochela bino vidéo na kata Londres John de Gama tochela bino makambo tu ndenge mandoleka et puis tobisi bino organisation ngozulu so lingi ndako ezala kitoko ezala propre babongoselo ndako organisation ngozulu affiche tochela bino likolo wana bobenga ye matwidi alobaka français alobaka portugais alobaka anglais alobaka lingala organisation ngozulu eza wana mpona bakobongosela bino ndako komeuble ndako bango nde basala biso design oyo bozomona na batv na bino donc baza mystique donc merci na bango mpe baza baolanda biso et puis c'est Focom Studio avec David Kapala donc pour le mariage clip audiovisuel tout bon contacter merci na Orsi de la République qui m'a réalisé une mission lelo merci mon frère et puis tobisi bino le 24 de Kinshasa na Fondation Bikamo ezoya sunga maman na biso ya Tchango ba okende bongo ba okende na Gauthier Bikamo aux accompagner na David Mabina Caleb Mabiala mais caméra na biso olanda bango na ba manifestation tout ba osala to yema bango d'ici là poto mais analyser na bango ensemble aux ala suka na plaisir pour comprendre vision nini oyo Gauthier Bikamo za nango na Caleb Mabiala to la photo et ça concept émission bien habillé pour la deuxième fois ah non incroyable quoi vraiment incroyable. Merci. Pour la deuxième fois. Merci. Et grec moi et toi. Merci. Merci. Merci mon frère, grand journaliste Mig Nyema. Merci. Des fatigues. Tu as la photo. Tu as bombi la kio. Parce que ça concept émission na biso. Tu as bombi la kio photo. Oh. Norba de Paris. Ah ouais, Norba de Paris, si. Ah ouais. Bien habillé. Namoni. Oui, habillé, on s'appelle dans style, on s'appelle dans façon, et peut-être on sait jamais. Oui. Norba, Azamuto, Tonga, Natara, France. Makambo et Bandoro Sala, na idéologie Bandoro Sala. À l'époque, moi j'étais encore étudiant à Lille. Mais, dans Bandoro Landae, après ça, il y a pour ça en tant que jeune, il y a Rolandae. Il y a Moni. Pourquoi na Landae? Parce que Aza le seul sapeur Oyo abimisa na mokili mobimba. Pour être sapeur, il faut un code vestimentaire. On a le baki. Pour être sapeur, il faut avoir des principes. Pour être sapeur, il faut un permis. Il faut une belle voiture, il faut un nandako bien, il faut la propre partout, il faut un nandako ya yomoko. Tu ofandara nandako moko poids yangoti. Donc quelque part abaki sangelo moko na mutu parce Norba de Paris. Norba de Paris abaki sangelo moko na mutu. Il faut y ba métier yango moni lelo tant on se présenter. Oyebisiko ke naza agent de maintenance, électricien. Donc, il faut un métier pour payer forme. Forme, makambo chèque si marasouté. Il y a boya makambo ya kimuyibi soki ndenge nini o vie ya kala. Wa za ba saperté parce que ndenge nini o zombonga facilité o so mabilamba te. Ozo leka, ozo kumisara bilamba. Owe biloko nyonso o na paye. Na mbonga kayo. Mbonga kayo. Si. Na yebi chèque te, na yebi nini te. Par rapport à vieux au balekaki awa ou ndenge na yebisaki ba vieux wana balekaki ou biso tondoko sala soki nini tondoko koma nazaki écrivain par rapport à quoi vous avez écrivain mais nalandaki moi explication na yo on insisté ou tourner quelques questions obi mais yo zaki écrivain bon bazo kango pourquoi en tant qu'écrivain ou te nando sa ba chèque ou les idéologie européenne na jeunesse. Est-ce que selon yo vraiment yo pourquoi vous avez marabata bongo biso toye awa na opesa ba jeunesse que il faut apprendre métier na métier nae nde akoyeba ko payer forme parce que makambo na zoloba pacheli mabulana ayebi yango oui que ça mystique pacheli mabulana bisika zali ayebi yango motema nana la reine de l'île ayebi makambo voilà omoni batabongo yozo permettre bango bayar ana plateau balo ba non ba pimela moto micro te donc te ezana batu mususu il faut la démocratie toi la liberté des moutons sur la liberté lo ba ninga lo ba
yoloba oyo monyo koloba en fait idéologie lo tout monde peut une arrange et ça pour na code au nord ba pesa bino que ça perd faut bien oui faut j'attends faut parler bien oui yango tout monde range nos pays oyo nango na nord ba de Paris ici beaucoup tana na fête ici bo monana bien on se fait na ba comportement na musika na musika non tokutana te mais na préféré un jour il faut tokutana nae parce que au moni grand journaliste Migeniema na minute oyo tomikosa na biso te muto atikali na bâton ya commandement ya SAP eza norba de Paris on sala ba preuve nazana ba preuve prouver biso na prouver bino pourquoi na prouver yo noir sur blanc yo yebisanga congolais nini oyo ba nominé na France ya saper o ba ganga batu nyonso tanga batu nyonso oyo bando tangelanga moko o ba nominé na TF1 oyo talaka émission o ba nominé nani yebisanga non le bon non si solo eza kutu débatté yebisanga mutuni ba nominé azate mais norba oyebi azana mutu mwindu pour aller ka place wana oyebi combien d'exercices asalaki pa koma na niveau bongo un mec courageux oyo ke ake affronter devant ba épreuve devant alongi yango mais biso lelo il faut ça na fierté à norba nakamora bato ba critiquer à norba parce que ngana benga ke le king te ngana benga kende empereur ya royaume Congo omoni ya Afrique centrale Congo Brazzaville Congo Kinshasa Angola Gabon y a empereur omoni empereur donc y a Alex Aranzela na ba village to benga neti ba chef coutumier la chef coutumier donc y aza donc azo surveiller clan moko boye pona ke mutu musu munguna aya kolia te mutu na kati ya clan wana ya omoni mutu bongo soki tozaki batu moko ke o mitozo sala neti biso aza mutu moko c'est à nous de lui protéger to protéger kaye to pesa ki ba fleur de to bo keleki ba fleur to pesa ki honneur wana parce que makambo na lobela yo grand frère propre Rodi de Lille ayi makambo ingénieur Jean Flis Bassasal grand journaliste na si royebi collègue na yo na pesi mbote parce que yé nazo benga ye antivirus ya Zakle soko meko take Zakle donc yeza antivirus ya honorable Zakari Bababas Jean-Philippe Bassasal na pesi mbote Hortense Ndumba la parisienne na pesi mbote Nadia Kimona la métisse blanche de Paris na pesi mbote John Papi Santiago 10e arrondissement mbote no yango wana voilà rangeons le bio sombi na sombi na idéologie o na zwaki pa norba que il faut moto azala biloko na ola kiso ya ngai prévenir que nazana mikanda nango awa mikanda ni mikanda range yango izawa na kombo na ngai donc na yo prouver ba yuma lille o ki balandela makambo pourquoi benga batu ba yuma te baza ba yuma parce que omoni neti petit wana zoloba na Aubin toujours na kolobela e petit wana 0-0 oui na âge aza nango 62 ans na kin melinga timba déjà na Afrique melinga simba déjà nzete na kombo pembe na boma banzinzi mais tala sikoyo faible en esprit toro sans allure alandela ngai babenga na kene n'expliquer que zonga qui pas petit ne moko boy wana a yesu ko tia trouble na foyer petit na bité vient na kokote na tie libanda na minute nde za boye ofanda na Rochin mais makamuna e na otikela ngo ba maître ne balandela ngo range na 0 kilométrage 0 kilométrage donc ba kati on a chassé range wana yango wana mikanda nyo sezali au moins na ba virement nyo seza a so chetembe TV za radio te on plusieurs fois na zongo na crédit
Ah, aujourd'hui. En tant que nasalaka, naza crédible na banque. Voilà. Ah oui, un mot, c'est vraiment pour te verrer. Aujourd'hui, on a crédit il y a plusieurs fois. Nation, on a crédit, il y a plusieurs fois. Et bah, ça bien aimé, hein, na Lille. Ah, mais non, balbaki, toujours tourza na ba ennemi belé. Au moins, bateau na otangela. Bateau na otangelo, na sala bango rien. Na sala bango rien, na ebi pe bango te. Est-ce que bango ba okoma na niveau na ngai? Ba otika la niveau kokoma na niveau na ngai ta mokolo moko te. Niveau ni zabomba okoma te. Ba okoma te parce que niveau onga na za nango oyo ba otika la okoma ngo te. Et ça niveau ni? Ouais. Mais yo moko zomona ti. Yo moko zomona biloko na ye nango. Na la kiso ba prix. To rebandela. Ça pas comme combien? Ça coûte combien ça? Yango. Oh, yo moko moni. Ouais, chocolat. Ouais, 2000 euros. Ah, 2000 euros. Ah, ils ont 2000 euros. Voilà. Même prix, même deux couleurs différentes. Yango. Ouais. Ouais, ce que là, tu dis, Yoji et Mamoto. Ah, yo moko zomona. Na télé ma pomo nango. T'es tranquille là, tout le monde. Ah, yo moko deuxième bilan bâti. Yo moko moni donc naza awa na Givenchy. Na Yoji. Yo moko moni naza na Kenzo. Donc rien à dire quoi. Voilà, merci. Est-ce que vous remerciez pour aussi ces missions? Bon, nako remercier kaka nasana batu na ngai oyo na préparaki Koko Makaba l'empereur de Paris. Mbote no yangwana. Donc Baudry Mourams Dragon de Paris. Bobosha Kusangata, le justicier de Paris, Yayo Yangwana, René Kiala de Lille, l'ambassadeur Serge Mungala, ya Toulouse, Bilamba Yacher, soldat de Bruxelles, Gloire Moukoko, 0032, Mapasa Zamba de Paris, Napesi Mbote, Bilanga ya Makofi, donc, Moutouana Nsoye Bisawana, O Nautoloba Awa, O Yalandela Rangai, Aubin, na tikele makambo pe ba maître en tant que dictateur de la SAP s'il vous plaît pour le na suprême de la SAP na comme dictateur de la SAP na tikele ba malobeza yangai na tikeli et pas ba maître bango nde ba gérer bilanga ya Makofi maître coq blanc soso pembe yo oko gérer Aubin le jeune maître élégant Cap Gino ngabe ko yate Maître Action de Lille, Lembe Kweyate toujours. Maître Mongala de Gueda, Gilles et Yamba. Lemba toujours, c'est Paris. Maître Lourd de Lille, Bino de Brogéré Aubin. Azofan d'appeler na piscine à Rochewana. Tokende ko visiter. Na kobi dictateur, na so pem de la sapte. Bango de ko visiter ngaité. Vous permettre au passer un message à bon s'il vous plaît. Bon visiter Magali, la bois noire de Lille, la fille qui se respecte. Tounaye, Mbalaboni barobenga ese meki Mangali. Tounaye Mbalaboni barobenga ese meki. Papi Makela, soda ya poto de Lille, yo yebi. Na peso bambote bisiko zali. Rose Tonta, Nakin, toujours la bourgeoisie. Na peso bambote. On est silicate. Na rozanga ko saluer te yo moko lisusu. Merci. En tant que ndengo ya mbinga yi na plateau na yo. Merci. Vraiment ezalaki esengwa trop. Ngana ya awa pour na défendre Lille. Moni na défendre Lille, na défendre Nord baté mais na bika vérité. Oyo ke biso na culture na biso mutema mabele ki moni ke tezo évoluer te. C'est ça. Oza baza conscient que Norba aleki. Pe yem taza na commande aza bâton ya commandement na minute eza Norba de Paris. Parce que mutu moko te approuvé biso koleka Norba oya sali. Donc mutu na mutu azalaka na époque na leza époque ya Norba de Paris. Voilà. Na dictateur de la SAP de Lille. Merci. Voilà. Merci na bande koto balandi biso, merci na aussi de la République pour la réalisation à image oyo, merci na bande koto balandi biso na bino. Tout le temps, on est ensemble. Merci.
Masolo la vérité.